Vérité ou réalité dans l'église Mbote Nabino Nyoso Bana Canada, Bana Afrique du Sud, Bana Nzambe ya États-Unis. Vraiment, Kolo Apambola Bino pona ba conseil, pona ba soutien na bino na prière. Vérité ou réalité dans l'église Nenge bozo constater biso tozala kawana fixité na plateau lelo tosali descente sur terrain émission autosala ngoka kaboy na balabala. Pourquoi? Parce que ba phénomène eza koleka na lelo na kati ya mangomba ezo sala ke bana ebele ba se retrouver na balabala. Voilà pourquoi Nenge tomesana toujours kolobela ba phénomène na kati ya ba émission na biso lelo tozali kolobela phénomène satanique, phénomène de prière satanique dans l'église. Pourquoi? Parce que aujourd'hui il y a pas mal de gens oyo soko kutana bango akoyebisa yo que frère ngana lingara lisusu makambo ya kosambela te parce que ba prière ezo sala na mangomba ba vie ya bato ezo changer te bato bazo sambela mitema mabe mutu na mutu azana raison na ye azo pousser. Voilà pourquoi biso vérité ou réalité dans l'église le rôle à tozawana de repesa opportunité na mutu nyonso apesa point de vue na ye. Voilà pourquoi to bandi na ndeko oyo aza pembeni na biso. Bonjour mon frère. Bonjour ndeko. Tokoki ba kombo na yo. Nabengami na kombo ya Trésor Makanunu. Ndeko Trésor talaka ndeko Juvenci azawana lelo yo vérité ou réalité dans l'église tozo beta masolo o etali ba phénomène ya ba prière, comment ba prière ezo salama na l'église na biso. Avant peut-être to kota na muzino ya sujet na biso yebisa biso, je crois que aux frères en Christ lelo ndeko poko ko pusana par rapport ya maram tozo lobela tant tozo lobela phénomène prière satanique dans l'église. Est-ce que biso vérité ou réalité dans l'église toza na droit ya kolobelango? Oza na droit ya kolobelango. Raison plutôt? Oui, oza na raison ya kolobelango parce que ezali elemoko oyo ezo sala ki bana nzambe bayeba oyo vraiment ezali vérité. Donc na kati ya émission oyo mingi vraiment ozali ko présenter oyo ezali réalité et puis na oyo ezali vérité. Réalité zali auto zali ko vivre siko na mokili mais vérité zali oyo maloba ya nzambe elobeli biso. C'est pourquoi tozali ko comparer tozali ko balancer entre réalité na vérité. Total na mokili tomoni ba réalité et na Bible tomoni vérité tozali ko comparer yango soki ezali yango bezali yango te. Donc bozali na droit ya ko lobela yango tant que ozali émission moko oyo ezali ko lobela vérité katina yango. Merci beaucoup vraiment. Nandenge yo o reconnaître yango que vérité ou réalité dans l'église eza ko sungaba na nzambe. Na leka na mwa muke koto ndeko mbote na yo. Mbote. Émission na biso eza vérité ou réalité dans l'église nenka kozo constater lelo tokiti sur terrain bandeko talakuna bazolanda biso na kati ya Canada na kati ya États-Unis eza suivi partout na kati ya monde tozolobela phénomène prière satanique dans l'église. Na yebite ndeko na koyeba koyeba kombo et puis oza chrétien ou croyance nini yo oza na ngambo. Kombo na ngai frère Arnaud Moué, naza chrétien. Frère Arnaud Moué, tokoki ko avancer na ndenge tozobeta toujours masolo na kati ya émission na biso lelo yo tozolobela phénomène prière satanique dans l'église. Je crois bien que le kola oza frère en Christ ba réalité ezoleka na lelo sur terrain na kati ya mangomba na biso na oyo etali prière. Frère Arnaud, point de vue na yo ezani? Bon, où est la prière par rapport à la prière eza na ba sens ndeti na sens ya mabeo to ndengeni. Non, en fait, frère Arnaud, tozo sambela soit tozo sambela bien ou pas ou tozo sambela bien te. Tango zela mon frère, tango nazolo bela phénomène prière satanique dans l'église na ko pesa exemple moko lelo tozo constater ba innovation na makambo nzambe. Autrefois na ba église traditionnelle tozalaki na ba prière moko ya ba chochote mais lelo na kati mangoma na biso tokomi na ba prière ya combat, précisément ba prière o ya rotina moto. Yo point de vue na yo ezani na jara ba prière wana? Bon, na jara ba prière wana eza bien vu que
monde vraiment eza pena mingi donc bato ebele baza pena mingi baza kose manipule mingi pa ya diable mais yango moni prière oyo tozotinda bafe pena eza baprière oyo eza donc baprière moko makasi afin ke yo moko likambo na yo oyo oza nango yo moko omtali muzindo likambo na yo otali na degré prière oyo ozosala yango moni bato ebele bazotango azosala prière azotala vie na ye ndenge ezaleli ndenge pasi ozoleka na baréalité tozomona na bamboka yango moni ki azosala prière azobunda cela veut dire na ennemi yango moni baprière makasi bongo ezalaka oyo tozotinda bamoto wana. Merci beaucoup frère Arnaud oza de passage ndeko nde aza mopanzi wana tokokontinue na yo mpona kotika yo ntango kontinue nzela na yo tocomprendre ke mpona yo ozali koencourage initiative ya baéglise de réveil bainnovation oyo baye nango na baprière ya kobwaka moto mais po peut-être totika yo okende est-ce ndeko Arnaud mpona yo lelo ntango na kati ya mangomba tozosala baprière wana ya moto eza na soubassement na Bible parce que yo oencourage yango olobi ke vi baproblème na yo kotinda moto vraiment eza important. Est-ce que eza na mwa soubassement mwa verset moko boye oyo ekoki kosoutenir point de vue na yo? Bon wana bokoki kocontinue vraiment na frère na biso ntango mosusu akoki kopesa baéclaircissement mwa bien par rapport ya point de vue yo ozalaka pour baprière wana ya moto c'est ça? Bon mpo na ngai naza nakoki kondima baprière wana ya moto bon mpo na ngai eza baprière moko ya bien eza prière ya bien vi ntango moto azosala prière azosala yango avec azotala azosala yango avec nzunzu oyo azotala degré situation likambo na ye azotumba batata mwasi bakoko na mboka. Bon vi mpe batata mwasi bakoko misusu mpe to nde tozomona réalité lelo surtout koto famille bafamille ya bato mpe eza mpe omona ntango mosusu tata leki mingi bakomi kolinga te ntango mosusu mwana tata kulutu evolue yango monike bamosusu ntango azotanga moto wana azoloba atumba batata mwasi cela veut dire ayebi problème na ye eza na kota batata mwasi. Merci beaucoup mon frère, en tout cas nzambe apambola opona ba minute o accordé biso tozo continuer na ndeko na biso zela malamu. Vérité ou réalité dans l'église wana touti kozwa point de vue ya ndeko moko tokutani na ye na nzela Arnaud aza clair malgré que aza na soubassement moko te na parole malobi viva réalité tozo vivre lelo kotala degré ya problème na yo ye aza vraiment ko saluer initiative wana ya ba prière ya moto. Je crois bien que vérité ou réalité dans l'église ya lelo lokola eza na balabala et kozala terrible. Ndeko trésor mbala moko tokoti na première question na biso. Est-ce que prière ya moto selon yo conformément na maloba nzambe parce que oyo ndeko ayebisi biso eza réalité alobi yango bien par rapport ya ba réalité oyo eza ko se passer lelo omona tango susu problème ezo uta côté ya tata mwasi mais tango ozobondela avec nzunzu ezo sala bien yo lokola frère en Christ okoki koyebisa biso nini? Vraiment ndeko Faxine ezali mawa parce que peuple ya nzambe baza enseigné te. Bible yebisi biso nous sommes fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc au nyonso se sengeli to sala il faut toyeba fondement na yango. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport ya eloko wana? Outi ko tuna ndeko awa soka koko personne fiske passage moko oyo ekoki ko affirmer biso vraiment que sengeli to sala ba prière wana ya moto. Ngai vraiment du point de vue pour na ngai prière ya moto ezali biblique te. Non, pour na yo prière ya moto ezali biblique to eza d'actualité te. Eza d'actualité te. OK. Pourquoi? Parce que eza piège kolobaka eza biblique te pour na kati ya Bible wana osimbi heureusement obongisi yango je crois bien eza erreur ya monoko po ndeko wana malgré zangi passage attaqué inga na kopesela e passage moko je crois na un roi soko parcourir yango na kati kuna bino bandeko vraiment bolinga kotanga Bible tozomona Eli na sepelaka na ba modérateur yango ya lelo na kati ya église tango eza vraiment na ba temps fort ya prière bazoloba ke bien aimé babundaka ya kofanda te Eli est un homme de la même nature que toi tozobelela sikoyo moto na nzambe
surtout nazo saluer initiative ya pasteur moko toza na ye na ville province ya Kinshasa ya Ndundu akangi masolo ye ake plus loin na ba prière ya Turbo ye alobi donc moto oyo ezotinda makune ko raté te po Turbo cela veut dire ezui ezaleza côté ba tata nanga ezaleza côté ba maman nanga ezui mais na Bible tomoni Eli abelela ki moto si réellement aux frères en Christ. Pourquoi et comment yo okoki la contre yango? Vraiment merci de Fortune. Ce qui est tellement commis bien au romona moto ya Eli et la qui physique. Donc c'est-à-dire tango abeleli moto vraiment monane kiti et puis et sali action na yango. Mais donc, si je comprends bien nenge to tumbaka nengwana. Oui, nengwana vraiment donc il est consumé donc c'est-à-dire mutupe so ala ki wana azik directement. Bon moni vraiment moto utili kolo ezik si moto. Mais ezali d'actualité te na sens nini parce que Yesu Masia yemo même a interdit ça qui ba ekolo na mokanda Luc chapitre 9. Ce qui te bandit à partir avec ces 50 to kititi na 54. Yesu Masia atindi ba ekolo na ba kende ko préparer les places et sengel ba l'exa fête. Baye kolina ba keyi kuna ba beti bango Jacques na Jean Basiliki balobi soki pona bongo tika biso Yesu Masia to belela moto o Eli abelela ka po ete ezikisa bango eloko nini Yesu Masia ko reprocher bango ayebisi bango vous ne savez de quel esprit vous êtes animés baye o nyoso belela moto wana est-ce que baye biso ki bazali animé n'esprit nini Mendeko yo aleki biso alobi pona ye azo sepela po degré ya problème ozanango. Oyebi kana ba famille mususu niveau ya balien eza tellement makasi donc ato yambi Yesu ozo obligé à tout moment otumba kango mike na moto. Siko na mutu azana ba famille andengwana. Comment yo lobaka ko bella moto te. Mwana nzamba solo yamba Yesu Masia atambolaka na sanctification azalaka na haine ya ba société puis na ko banga ya ba société parce que okino ko yamba Yesu mozana nuna katia ba lien ya famille fo ba moto e briser ba biloko wana ba lien ya famille eza parmi ba délivrance Yesu Masia zo sala biso tangu to yambi donc wana ezalé lo mo peut-être so to continue ngo mozindo to ko kenepe musika donc par rapport ya ba lien wana eza na problème ité mais eza ba moto wana te muté ko kata ba lien wana Bible ebisi biso nini muté ko kata mon frère Bible ebisi biso boye na mokanda ya 1 Pierre na mokanda 1 Pierre à partir na chapitre 1 à partir avec verset 17 ti okiti na sekuna Bible ebisi biso ni si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne conduisez-vous avec crainte sachant que ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents. Donc, vaine manière de vivre, ba maladie héréditaire, donc, babila kele mabena nyoswa, ezali ko katana dès que tu aimes Yesu Masia. C'est pourquoi Pierre azali ko exhorter bandeko était totambola na ko banga Yesu Masia. Donc, pona yo, malgré que nakati ya Bible to moni Eli abelelaki moto mais yo bimisi passage o Yesu aboyaki batinda moto mais sikoyo na mekanano ko rejoindre ba païen na ba religion mususu bazola na vérité ou réalité dans l'église tango baloba ke Bible na bino ba chrétien eza mbelo aminu mibale po koto Eli atindaki moto eza na Bible koto Yesu aboyi batu batinda moto comment yo okoki kozala na équilibre te yo ozo soutenir kaka ngambu moko ozomona te ke bozo chabatu na confusion bino ba frère en Christ bata mokilinde bazali ko interpréter mabe parce que bazali ko interpréter ngo na maile na bango moko na sagesse na bango non parce que to moni yango na Bible Eli atindaki moto ba disciple balingi batinda Yesu aboyi bon yo siko ne fallait ozala équilibré eloko sengeli to yebaka Yesu Masia azali accomplissement ya loi ya lobi na mokanda ya Matthieu à partir avec na chapitre 5 à partir avec verset 38 ti okiti alobi nini vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil dent pour dent mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants Yesu Masia azali ko senga na biso to linga même ba ennemi na biso donc en bref na mokili oyo un enfant de Dieu azana ennemi te même si tata mwasi na yo akangela ka okanda même si noko na yo lobaka mabe po na yo la Bible nous dit la malédiction sans cause n'a aucun effet yo ozali wana rien que pour na ko linga moto et non pour na ko zala na kanda okoma tina niveau ya ko belela ka moto po na bandeko banoko to batata mwasi te linga bango lokola bato nyonso parce que Yesu Masia lobi aimez vos ennemis parce que différence aux alandi na place on attend tozali ko linga ba yinina biso. Mon frère, permettez. Ozope saba conseil c'est bien, mais biso na vérité ou réalité tozalaka clair pour to lingite bandeko belé batika na confusion. Avant to lekana na ba prière mususu po eza mo ebele to bandina na oya moto, Turbo, ezui.
yo oyebisi biso ba conseil o yeso alobi botinda te mais Eli atinda moto so nga na lobi ke no ngai chrétien na se référer na nga na Eli comme modèle na nga mabe eza wapi pour nyonso tozomona na kati ya Bible frère. Paul a lobby, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc, biso toza ba imitateur ya batamokilité. Eli n'est qu'un serviteur et Jésus est Dieu. Donc, tokolanda ba serviteur te me tokolanda ne moko nzambe parce que Yesu Masiya azali modèle pour na biso. Et yebisanga siko Yesu Masiya place ni na Bible abelela ki moto. Na bandeko pe bozali kolanda ngai boko koloba. Yesu Masiya na place ni abelela ki moto parce que biso tozali Yesu Masiya azali modèle na biso. Donc si je comprends bien biso ba ndimi ba chrétien ya ekeke o tozali vraiment to kota lingala ngo po sunga bandeko ya mbanzangungu bazolanda biso na bakongo tozali na ndingisa te kolandisa na makomi na nzambe lelo na lingomba ya kobella moto. Vraiment ezali d'actualité tendenge na loba ka na ebandeli parce que ezali na ba esprit moko ya mabende ezali ko animer batu donc esprit moko ya vengeance donc yo peut au venger alors que nzambe ya lobi à moi la vengeance à moi la rétribution biso tozali wana pona ko linga nzambe moko azali ko pesa azali ko futa moto selon misala na ye. Nzambe ye moko azali ko futa moto selon misala na ye wana ezali bongo réponse ya frère Trésor oyo wapi vraiment na kati ya balabala a se disposer pona ko édifier bino bandeko boza kolanda biso na Brésil na Canada tozolobela na kati émission na biso phénomène prière satanique dans l'église. Outi ko yebisa biso ke ba prière ya turbo ezui eza mabe mais nazo rejoindre toujours ndeko o alobaki o outi koleka frère Arnaud alobi ke par rapport ya degré ya ba problème o mutu aza na yango a précisaki bien tant sous ces outa côté ya ba tata mwasi to comprendre conformément à l'écriture opposer le rôle à la vérité que biso lelo yo tokoki kobela moto te sikoyo mwana nzambe oyo azana ba komba akoki kobondela lolenge nini. Alors peut exemple moko na mokanda ya actes des apôtres na peut soko permettre na totanga yango. Oui, problème ezate. Donc na mokanda ya actes des apôtres chapitre 4. Vraiment ndeko Bible ezali wana pona ko sunga biso aussi par rapport ya ba vérité parce que émission na biso ndenge tozo kitaka boye kolobela ba réalité sous-bassement na biso eza Bible soki oza na vérité par rapport ya question oza libre à kotanga ndeko na nga Bible. Donc omoni awa na mokanda ya actes des apôtres chapitre 4 Pierre na Jean bakangaki bango babeti bango titango o bayaki kozala relâché maintenant total extrait hein total un peu prière oyo basala ki tango bakende ko rejoindre bandeko na bango totangi na mokanda ya actes des apôtres chapitre 4 à partir du verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent Seigneur, tu es le Dieu qui a fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton Saint-Fils Jésus-Christ que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Pourquoi? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine d'assurance en entendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Nom, Fils Jésus-Christ. Tala eloko nini oyo bandeko na biso bazali kosenga awa. Tango bakende ko rejoindre bandeko na bango, il fallait pe bango awa babelela moto po ekende etuma baninga na bango etuma bango na bango na parce que banyokolaki bango babetaki bango lolenge mo ya kosakana te. Mais eloko nini bo basengi ke Nzambe apesa bango encore maloba bateya
Lilobanae avec assurance. Et puis bah ça la une colo Yesu Masia azala encore na bango po ete ba ça la ba guérison ba miracle po etal ça été azali na bon moi. Ndeko na ngai biso tozali kolanda bobele Bible parce que nous sommes fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc tozali awa tozali kolanda le kolokaka ya bandeko oyo batikela biso. Bandeko tomoni lolenge ni ba agisa ki donc biso pe étant ke bana nzambe sengi tozana na motema monene ya koyeba lolenge ni ya ko supporter. Yesu Masia akendeki mosikati koloba ete si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Donc il faut que tokoki jamais kozongisa mabe na mabe. Tant on ne ko sali o mabe bisa e merci ya ngonde ko talisa ko sali mo na nzambe. Voilà un peu. Soki ndeko asali yo mabe ata abotoli mwasi na yo ata ayibi buka lupangu na yo ata asali na ye soki nini oyo kutana nango soki oza mwana nzamba solo conformément na lecture oyo ndeko asali biso ba vérité alobi na makomi ya nzambe ezali ete limbisa. Frère Trésor koki kozonga mwa muke tozo ko bakaka na émission na biso ngana sepeli parce que obangite ko ya na vérité ou réalité po ezane belé ya ba pasteur bazo kima bazo lobaka de loin numéro ya ngana tozo pesa opportunité na mutunyo soya ko participer. Que Dieu soit béni vraiment pour na présence na yo. Je crois bien obongami po awa to pompa ka ba question na ndenge mo ya ko sakanate lelo na kati ya mangomba tozo mona ba prière ya moto o expliquer biso toza pe suna ba prière mususu oyoyo to mesana chaque dimanche na kati ya mangomba okomona to bandiko bondela to bonde zana moma moko modérateur roloba bien aimé Yesu alobaki na kotika bino lokola borfelin te sans molimo santu to kosala eloko moko te belela Molimo santu ekita Molimo santu yende kotambusa yo Molimo santu yende ekamba yo tosengi kotondisama ya Molimo santu. Point de vue na yo ezanine par rapport ya ba sujet de prière wana parce que phénomène tozolobela ezali prière satanique dans l'église. Merci ndeko na bandi vraiment na nzela ya émission oyo bandeko ebele vraiment bakoyeba solo vraiment. Donc, oh, ils allaient vraiment vérité. Parce que tu allais prier, tu allais na ignorance. Et c'est vraiment toye ba ko fandi sama na maloba nzambe. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport il y a Saint-Esprit. Paul azali ko exhorter biso na mokanda ya Ephésiens vraiment na otango rapidement na mokanda ya Ephésiens chapitre 5 verset 30. Paul alobi boye. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alobi n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais Paul alobi te que nakata mangoma botika kobela Saint-Esprit. Okobela la Saint-Esprit nengeni parce que moto o azali na Saint-Esprit azali o déjà tant kaka oyambi Yesu Masia directement ozali na molimo mo santo kati na o. Alors moto o azali na molimo mo santo kati na o lolongini so kobela molimo santo parce que ozana ye déjà. Non mon frère, c'est vrai. Tozana molio mo santo mais kana ko expliquer biso moi et loko vraiment il kana trop na kati mangoma na reposer lisusu question na nga vraiment pona ko sunga bandeko mingi na kati ya France na Belgique Allemagne un peu partout dans le monde o bazolanda biso tokoki ko belela molimo mo santo te pona nini parce que quelque part je crois na Galates chapitre 5 kaka yemo kwa apôtre Paul outi kotangela biso alobi que non marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Siko yo tango bimina tongo obeli molio mo santu te mozomo na te koza chrétien moko charnel. Marcher selon l'esprit et le but est qu'il faut obéir la Saint-Esprit na moment nyonso et kotal c'est que non ozali kotambola été. Marcher selon l'esprit et lingo laksanini ke bo tambola kolandisa mana mibeko Yesu Masia. Tant vous allez accomplir, vous allez volonté Yesu Masia, c'est na moment où on a le Saint-Esprit et qu'on demeure katina yo. Mais tant vous allez ko sala vous allez contre volonté Yesu Masia, vous allez ko attrister et na moment on a des moto akabona kana molimo santo. Bon, avant okomana nesika o mutakabona kana molimo santo pona yo mutu tolobelaka d'une manière générale azali ko yamba molimo santo quand moto azali koyamba molimo mo santo tango atikeli Yesu Masia
tango atikeli Yesu Masiya motema na ye mobimba donc Yesu Masiya nde akamba ye donc il faut recevoir molimo santo ezali tango ondimi Yesu Masiya kati na motema na yo parce que la Bible nous dit dans Apocalypse que voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc Yesu Masiya tango ngolo bake azali na porte, azali ko beta, ezali porte te ke autre comme na porte physique. Non, azali na porte, azali na motema na biso et azali ko beta. Ko beta pe loboko te mena maloba auto yoka kabisika na bisika. Maloba bazali kote ya biso na ba radio partout na ba wenze na mate ya wana tango et tout ici ezali ne ko beta mobima Yesu Masiya azali ko beta et tango tikele motema na mobimba yende aya ko konza motema na yo na moment wana ne molimo mosanto ko ta kata moto et puis ebandi ko tambola na yo elongo to comprendre yango na frère Trésor oyo vraiment wapi andimi to sala na ye émission na katikati ya balabala parce que vérité ou réalité dans l'église toyebi ke bandeko ebele bazo taxe biso ndenge nyonso eza na bandeko mususu bazolo bandeko Fortune Nzambe apambola yo oza vraiment journaliste moko attaquant mais nazo préciser bien naza kosala ki militantisme moko religieux te na sens nini nga naza wana na défense ya la bonne parole. Un grand merci à notre sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth, frère Trésor oyebisi biso conformément à maloba na Nzambe que prière ya turbo eza mabe. Eza biblique mais eza d'actualité te po biso ba modèle na biso eza Yesu na ba apôtre ya agneau. Tondimi na bandeko o bazolanda mutu na mutu ayebi soki nini akanisi par rapport ya vérité o obimisi. Deuxième point oyebisi biso ndenge nini mutu akoki ko attriste molio mo santu pe ndenge nini mutu akoki ko kabwana na molio mo santu pe quand mutu azali ko recevoir l'Esprit Saint. Frère Trésor tolingi sikoyo o mekanano koyebisa biso mwa mukie natina ya ba prière oyoyo ezo salama epai ya ba prophète. Dernièrement ezana mwana moko na gimbanteke mikolezo ya bandeko soki nkolo akosunga biso na équipe ya Up Info Multiservice en collaboration na Email Production toko sala descente moko tina kati ya panga kokuta na mwana wana kosolana bango azalaki na problème ya sorcellerie bamemie epai ya mama prophétesse moko bapesa ka mwana wana kindoki epai ya koko na ye mais chose grave prophétesse wana alobi molimo ezolakisa ngai kindoki oyo bapesaka ye yango na madesu na fufu arekomande mama na ye akende kolamba madesu na fufu batie nzungu wana madesu fufu et prophétesse abandi kosala prière moko azoloba allez kindoki zonga na biloko oyo nengo yaki zonga na biloko oyo nengo yaki zonga na biloko et puis to toucher pe lisusu kaka na cadre ya ba prière lelo oyo tozomona ba prière ya ba komba batu bakomi ko bimisa ba magorodo ba miselekete yo point de vue na yo ezanini. Merci ndeko pona ba prophète o tozali ko benga soi-disant prophète ndeko il faut to arranger kolanisa na makomi soki totali ba caractéristique oyo esengeli prophète azala na yango mo bazali na yango te. En bref toluka un peu kolukela bango kombo mosusu soto kobenga bango mbikudi wana ça va mais tolongola kombo wana ya prophète parce que tozali kofingisa na baye oyo bazali ba vrai prophète et na oyo etali prière ba prière oyo ezali kobimisa bato magorodo tout ça ezali biblique na kozongisa kindoki na madesu na fufu ndenge kaka ekotaki non omoni wana nyonso tu ezali ba comédie comédie et puis maman wana ozosala ba plein na uti ko préciser bien ezali moto nyonso tu te kaka moto to azali kosala plein nazali na Yesu Masiya non pour ezali pe parmi ba signes o Yesu Masiya parce que biso ya lobinini il s'élèvera des faux prophètes et des faux docteurs ils feront des grands miracles et des prodiges donc bazali wana bazali pe ba instrument au diable pas tient na place pour que ba ko ambrier ba na Nzambe pour que ba na Nzambe pe ba ko société ba nanyo bazali ba vrai mais biso etant que bato to yebi parole to lukela bon comme mususu bon net na kaya mama wana tango mususu bandeko oyo ba longola bana na bango bakindoki na madesu bangombe ndenge kotelaki lamba biloko wana po kindoki bima sikoyo fondement nini reposer conformément na maloba na Nzambe vraiment tout oyo lobito benga bango bambikudi tout esprit impur est chassé au nom de Jésus
parce que yende a pesibiso autorité wana ya ko chasser ba démon, ya ko chasser tout esprit impur. Donc tozali wana mais ça ba degré ya ba démon mususu zo continuer mon frère pour enchaîner pe malama on a deuxième question na biso tozo bengana na kombo na Yesu mais faut to bosana pete que Yesu Masia aza nzambe moko ya ba multi facette ya ba multi système ce to ko loba o ezake même na Bible tozo mona batu mususu ba miracle na bango et salamaki na nzela ya mélange ya crachat na zelo appliqué na miso mususu ezalaki na nzela ya imposition mususu ezalaki na déclaration mais ezo salama nango na kombo na Yesu. Ndenge nini sikoyo yo oboya ke bakoki kolamba madesu te tope ligorodo akoki kobima te préciser bandeko ya vérité ou réalité vraiment na tina etali likambo wana po ba réalité oyo tozo vivre na kati ya ville province ya Kinshasa ya ngwana basala nzambe oyo nkolo a élevé na nguya gloire tellement eleki ba magorodo bazobima ba madesu ezozongisa kindoki kaka ndenge kotaki préciser biso yango clairement. Vraiment ndeko Fortune merci na maloba o uti kopesa ngai oyebi ba expérience o nyonso wana o tangi pa Yesu Masia non kotinda ko zo potopoto wana za ba expérience moko personnelle. Alors expérience personnelle ekoki jamais ko comme doctrine. Donc jamais okoki ko recevoir l'onction de la part du Seigneur a ebiso ki moko peut-être un problème à lokolo on peut mai otie na mabelo otie pe na lokolo wana pe mais on ezali te ko sala ngo doctrine et comme eloko moko boye et que partout ko kende non so mutu na problème lokolo zio sali potopoto te non wana ezalaki pona mutu wana mais eloko yo moko ndeko tozali kotala comment na ba bêtise ndenge wana eloko mutu aliaki te mais ebima ndenge ba magorodo na 8e rue kozala d'accord na yango soki to mona ke sika to tuni mutu o melaki yango non na melaki wana ça va mais mutu melaki yango tout ça eza ba aventure vraiment maloba o ngana ko kopesa pona batu ya ndenge wana tozonga na maloba tozonga na parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport ya miracle pour batu mingi lelo oyo bazali ko courir kaka na sima ya miracle ezali ko accompagner biso tant on est ondimi Yesu Masia na motema na biso ndeto ko mona miracle et non ton ndimi ku tata Yesu ngote ndeto ke ndolanda ka miracle non yekuna longola banani bo yekuna longola bo tout ça yekuna kindoki non ezali ngwana ti miracle ezali ko accompagner biso parce que la Bible nous dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Donc miracle ezali ko accompagner ba nyonso ba ndimeli Yesu Masia. Miracle ezali ko accompagner ba oyo nyonso bandimeli Yesu Masia vérité ou réalité dans l'église tozaka kawana mingi vraiment tozali ko senga soutien na bino na kati ya prière pour ba vérité na ba réalité oyo tozali ko bimisa na kati émission o nazo sala appel na ba serviteur de Dieu nyonso koya awa te poto banda kolobe l'église na yo campagne na yo soki oza vraiment oin ya nzambe yaka ba sujets ebele mais bozo yaka mingi te. Que Dieu soit béni parce que émission oyo kolo yemoko akobanda kotindela kabiso toujours ba frère ba pasteur même na ba mama oyo ya solo bandimi risque ya koya to pompe bango ba question ndeko to toucher vraiment eloko moko ya makasa avant to banda ko chiter une émission na biso eza lelo par rapport ya bandeko na biso mingi ya basi baza na problème ya stérilité lelo yo eza na sœur moko to solola kinaye malembe azana d'accord te mais je pense que na mikolo ezoya akoya ko témoigner pour que peuple ya Nzambe efungwama miso et puis bazala édifier alingaki azala victime ya prophète moko ayebisaki ye ke yo degré ya balien ozana yango par rapport ya makambo o Nzambe alakisi nga po na vie na yo esengeli na oindre yo huile nzoto mobimba na sukula yo parce que na Bible pesa na ndeko moko asalaki prière mbunzu na mbunzu tolo na tolo na yebite ba jari ya ba prière wana po dernièrement pasteur moko na kati ya ville ya Kinshasa auti ko sala batu ba délivrance soi-disant azobenga na bango milimo ya string. Bien aimé, c'est terrible. En pleine prière, na miso ba maman na ba papa ba jeune sœur bazotika na ba sous-vêtements. Na yebite par rapport ya kaya ba sœur, ba problème ya stérilité. Moto na Nzambe soki azui
emoniseli epai ya nkolo kesengeli bazala bango mibale na kati ya douche asukola ye aoindre ye huile nzoto mobimba mpo na yo point de vue na yo eza nini conformément toujours na maloba na Nzambe. Kotala ja point wana outi ko toucher par rapport ya prière au Élisée salaki. Ce kotali bien balataki bilamba bango mibale ezalaki te action eke moko alongola bilamba to bango balongola bilamba non. Ezalaki bango balaki na bilamba et puis ameki ko sala oni Nzambe atindaki. C'est pourquoi na outi ko koyebisa bandeko tout à l'heure que wana ezali ba expérience moko oyo moto na Nzambe donc ezali te eloko esengi to sala yango doctrine. Bible ezali ko interdire biso même à ce qui concerne la nudité. Nudité ezali eloko pe ezali ko pousser bato na impudicité. Donc c'est tout ça la très attention na moto on y soit Yesu Masia o yaza na souci ya alliance na Yesu Masia et demeurer ako se préserver pe pona babiloko ya nengwana. Donc moto o azali ko pratiquer babiloko ya nengwana eza rien que ya diable parce que diable azana sous pona ko utiliser bato na niveau ya sexe. Voilà. Diable azawana toujours pona ko utiliser bato na oyo etali sexe. Rapidement tozo kende malembe vraiment kochite na émission na biso oyo wapi tozali kolobela phénomène miracle satanique dans l'église. Oyebisi biso na tina oyo etali moto na tina oyo etali oyo nyonso touti kolobela déjà sikoyo frère Trésor pona kochite na émission na biso eloko nini oyoyo okoki koyebisa bandeko oyo balandi biso mais ndenge ndeko awute koleka na Arnold alobi keza na degré ya ba problème mosusu ezosenga kaka no ezui bien aimé nazo préciser moto na Nzambe wana ya ndundu tozane na kati ya ville province ya Kinshasa tellement que ami bengaka spécialiste a format pe ba petit na ye ba spécialiste na matière ya délivrance kuti za na ndeko moko azobengaka bango ba race de turbo donc eza na bazara so balekani na télévision bango nyonso bakoma ko prier kaka lokola papa na bango piu tina moto betaka kaka ba coup de tête siko pona bandeko ezake a comprendre ba vérité frère Trésor oyo outi koloba me alobi non ndenge ndeko Arnold aloba eza ba degré ba problème so ezo senga ezui kaka a rejeter makambo oyo lobi. Conseil to interpellation nini okosala na ndeko wana? Conseil ezali ete eloko liboso bana na Nzambe senge tozana yango ezali amour. Ezali amour et puis amour envers yo bayebi yo te alinga yo na nini? Bon amour na biso ezali pa bato kako toyeba na bango te parce que soto to sala to pratiquer bolingo kana bato toyeba ni différence ezala te entre biso na ba païen différence ezala entre biso. Yo ndenge zo réclamer amour cela veut dire que oh yo lobi ba yo kelo ma bandi mango. Bon pour moi ezali amour ezali moko ya ba fruit ya esprit. Donc ezali loko mo boete ke ba foksaka yango non. Dès que tant on recevoir Christ na kata vie na Christ est l'amour. Donc tant on na bolingo kasi na ezali ko l'accepter ete ozali na Nzambe kati na yo. Et loko mo nga na ko soulever pour na bandeko o utu ko loba wana ba race de turbo. Ce que tout la Bible dans mon canal 2 Corinthiens chapitre 10, à partir avec verset 3 à 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas charnelles, mais elles sont verties par la puissance de Dieu afin de renverser les forteresses. Tant où vous allez la bombe, est-ce que bombe est armes? Eh, bombe, penza photo préciser, ngana mona ngozikezo salama na ministère à combat spirituel, bongama, tali sangambo bayini na yo bazali. Boum, boum. Ndeko aleka ki biso Arnold alobi eza na degré ya ba problème mon frère nazo préciser. To loba vraiment na busolo nyonso. Degré ya ba problème soke lekele mutu alobi non cette fois-ci na régler na ye kaka. Wana ozali lisu ya Nzambe te. Na oti ko préciser awawa tozo tambola na mosuni mais tozo bunda na mosuni te to bunda na molimo parce que bibundeli obiso tozali na yango ezali ya bonzo toté. Nous ne combattons pas dans la chair, même si aux alliés n'a pas de problème, moko boé, bazali ko tali c'est ok non, ezali na telle personne mutazali ko sala ete o souffrir, yo ko tala o ezali motema mabe na yona te yo lingae. Tant ye moko ko meka yo et que tant Yesu Masia ko intervenir na kana yo, nde akoyeba ete il y a un Dieu qui existe qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un Dieu qui existe qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Avant peut-être ma dernière question, j'aimerais savoir frère Trésor, bandeko bazolanda biso partout dans le monde, eloko nini eza
cause que lelo bamangomba nyonso tokoma kobelela bamoto tokoma kosala oyo nyonso yo outi kopose bafondement na maloba na Nzambe nini mutekoze yango ezali parmi aussi basine ya tango ya suka parce que Bible ebisi biso Paul azali ko exhorter biso na mokanda ya Timothée chapitre 4 1 Timothée chapitre 4 alobi l'esprit me dit expressément que dans le dernier temps les gens abandonneront la foi ils se donneront à des enseignements de démons au monde lelo oyo ba prière ya moto wana ezalaki loko moko peut-être toyebaka yango te et que vous en plaire na kati ya ba religion ya ba système humain motema mabe tellement koti makasi kati ya bato yango moni moto komi na posa même ye moko se venger mais ngana o conseil ba ndeko ete vengeance tozela ngo na ngambo na biso moko te parce que okoba nobelela ka moto belela moto mais etant que moto oyo aezekitaka ba problème na biso Yesu Masia déjà pekisa biso to belela yango akotikala ka pe jamais kokokisila ba moto na wana olie kutu obelaka batata mosi na wana moto obelaka banoko na wana moto examiner non yo moko misala non examen yo moko tala marche na wana Yesu Masia est-ce que vous allez toujours na droit chemin toi aussi otengami parce que na moto oyo azali na droit chemin la Bible nous dit l'oreille du Seigneur est sur la prière du juste donc tant vous allez juste vous allez ko belela ozakutu na besoin ya moto te dès que kako beleli pa Yesu Masia apesa o makasi ete banguna na ba mona ete ozali na Nzambe moko azalaka à quoi exécuter problème le problème est que il faut tous en nous juste les bosser sur Masia pour que la prière na biso ezala efficace pour que la prière na biso ezala na efficacité et sengeli tozala juste liboso ya Yesu Masia frère trésor lelo yo kalamingi te tozo fêter bonne année point de vue na yo nini eza pona ba déclaration o esalamaka na arracher mabondeli na ngai turoyo ekoratete kotisa Nzambe nyongo bajara ba prière wana kotisa Nzambe nyongo Nzambe aza juste tikalaka na nyongo mutu te olobi nini ndeko yango nyongo tokokotisa Yesu Masia eza nyongo ya ndenge parce que yena toza na 2014 kotisa Nzambe nyongo na offrande ya bien comme sozo percer na nuit ya le 31 pour que na 2015 oyo nyonso bondeli elata nzoto frère so ezalaki mpona bambongo mbele batambongo bakufaka te mais pe magara ya pamba oyo Nzambe aza koakorde nga na oyo ndeko na ngai eloko nini tofutaka na yango jusqu'au nyongo oyo okotisa Nzambe est-ce que mbongo wana nanu oyo opesaka omona déjà ozotya Nzambe na épreuve po asala batiaka Nzambe na épreuve na baofrande te mais batiaka Nzambe na épreuve na nzela ya ko se sanctifier ya ko garder toujours position non même si tout ne va pas mais yo garder toujours position non Nzambe zo tala zo ba dire que non oh vraiment zali mwana nga na telaka motema mais non okende ko pesa ta obi tant Bible zo préciser était l'or et l'argent m'appartient ezali l'argent ya monnaie mais ezali ba sous-sol donc ba argent o peut-être mona ka yango wana ezali ko appartenir pa Nzambe parce que wana ezali biloko ye moko akela mais o to bengi monnaie ezali biloko ya kela te so totali base na yango ezali maman nda azali Nzambe to azali démon ya mbongo siko yo mbongo wana ozo yango Yesu Masia kutu ye moko asaki concerne makambu ya impôt asimba kutu ta mbongo te mayebisi kaka Simon ete akende akanga mbisi na mbisi wana ndako mona mbongo na kati na yango Yesu Masia même ye moko atikala ko simba mbongo te siko yo nyongo eni donc si je comprends bien pona yo avec foi mwana Nzambe le 31 akoki ko tombo l'enveloppe te asala ba déclaration kolo Yesu mbongo na pesi yo za juste ezonga ko centuple otikala na nyongo mutu te na ndimi maloba mosali na likolo ya bomo inanga na kotisi yo nyongo na posa ebotela ngai année prochaine na kende Dubai na banda ba faire pona yo olobi kokokotsa Nzambe nyongo te mon frère pourquoi eloko oyo Yesu Masia a consomaka ezali foi donc ça dit qu'on ndima na biso parce que la Bible nous dit il est le chef et le consommateur de nos foi donc yazali wana pona ko consommer qu'on ndima na biso omoni eloko esengeli peut-être to garder toujours position ya qu'on ndima na biso et non to garder position par rapport à ba offrande parce que même de tozali boye tozali sauver non par rapport aux œuvres nous sommes sauvés par rapport à la foi et non aux œuvres. C'est pourquoi toko Nzambe nyongo ya ba mbongo o eza ko appartenir même pas atepa na été. Pourquoi toko Nzambe nyongo je crois bien que nakati ya Bruxelles nuit ya le 31 bampia ke kosalama parce que vérité ou réalité dans l'église to lobeli ba réalité comme kosalama lelo conformément na maloba na Nzambe
Mon frère, merci parce que on dit que risque ya goya la vérité ou réalité dans l'église aux jeunes, que Dieu vous bénisse. Question na biso ya suka touti ko poser sikoyo liloba nini ya suka ozana yango pona ba pasteur oyo nyonso bakangi bana na nzambe na ba prière eza ebele mena mwa ndambo oyo tolobeli parce que télé eza minute ba prière oyo eza satanique mais ba fandisi yango na kati ya mangomba lokola ba doctrine okoloba nini vraiment étant que baye oyo tozali koimite yesu masiya na ute kotalisa bandeko esika moko te oyo yesu masiya abelela moto na kati ya bible ye azali modèle na biso alors que biso mpe esengeli tolanda ye tozali na droit te ya koyeba kobelela moto parce que moto biso tozali kobelela ezali contraire na maloba ya nzambe moto tozali kobelela sikoyo sikoyo kobelela moto na sens nini po otala mabe ya moninga parce que nzambe ye nanga azali meme ndenge wana asepelaka meme na liwa ya moto mabe te ye azali wana azali kolinga azali ko moi na ye azali kotia yango mpona bato bazali injuste na baye oyo bazali juste sikoyo yo okokabola mpona nini tokoki jamais kokabola biso bana na nzambe lelo esengeli tosala ezali nde bolingo message clair mpona bapasteur ezali boye esengeli toyeba kolanda nini oyo makomi elobi na biso par rapport ya bapratique oyo tozali kosala soki ezali yango to bible elobi eyebisi biso esengeli tozala na humilité ya koyeba kozonga na maloba ya nzambe toluka kobungisa peuple ya nzambe mosika yesu masiya parce que un jour tokozala juger na yango la bible nous dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance il annonce maintenant à tous les hommes de se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera ce monde. Donc esengeli to se repentir na tango otomonike tozali na kati ya libungi rien n'est possible pa yesu masiya ce qui sincèrement oyebiki ete obetaki libanda ya maloba zongela parole de Dieu omema yesu masiya omema peuple ya nzambe bakende elongo otalisa bango l'agneau oyo ezali mission na biso koyeba préparer bato pour l'enlèvement et non pour na bamakambu ya mike c'est bien kopesa okokopesa na yo mais ezala teke ya koforcer mutu parce que la Bible nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur yo totika bato bango moko baya kopesa baya kosunga mosala ya nzambe lolenge balingi basunga et non tokoma kokabelaka bango ba enveloppe kokabolaka bango de façon que to intimidaka bango que soko pesi te okotsa nzambe nyongo tout ça bakotaka nzambe nyongo te oyo nzambe azali ko consommer pa na biso bana nzambe ezali kaka foi na bandi pona basali na nzambe yango wana nakokoloba pona basali na nzambe bakotisaka nzambe nyongo te yaka kosele lipamboli na yo je crois bien le 31 décembre cop na bino eza ya kobeba nga naza wana pona bino révérend apôtre évêque général benga te yaka koparticiper soko ye tikela biso ta ya kopupula yo parce que na vérité ou réalité dans l'église bandeko ebele bazozala édifié po tozolobela nyonso sauf rien par rapport ya ba réalité na ba vérité oyo ezoleka na lelo na kati ya lingomba ya Yesu Masiya. Merci na Hop Info Multiservice na équipe na yango ya presse mobile oyo ezali ko accompagner biso na ba production nyonso tozali na yango tobosani pete na kati ya Afrique du Sud maison email production et pas ya Monsieur Isaac Étoile d'Afrique aza déterminé pona bana ya Afrique du Sud natina oyo wap etali ba support DVD. Vraiment vérité ou réalité dans l'église tozawana tokolobela kaka vérité na mangenge tokomata pona vérité na kati ya l'église wana bato bazobimisa ba magorodo tokokende pona vérité ndenge bazosukulaka ba jeune sœur tokolakisa bino ba genre ya ba pasteur wana toujours na mission moko oyo vérité ou réalité dans l'église tozana yango to préparer peuple ya nzambe na koya ya Yesu Masiya. Un grand merci à notre sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth parce que ceux qui bozolanda biso partout dans le monde eza pona be fort ya mutu moko te nyonso oyo ngai présentateur nango nazali na ba porte nyonso équipe ya presse mobile eza ko accompagner ngai soki
oyo nyonso boza komona lelo eza grâce ya Jésus-Christ de Nazareth, notre sponsor officiel. Vraiment, il mérite l'honneur. Na ndenge moko ya kosakana te ba pasteur boyoki oyo frère en Christ alobi, bino pe ba sœur en Christ boyoki oyo to partager moto na mutu ayeba eloko nini ye alingi. Que Dieu vous bénisse, tokutani na prochain numéro.